Téléspectateurs habitués à Communication Plus Télévision, on a Pessibino Lissusumbote, Belé, de partout Bozolanda, magazine sociopolitique économique. Je cite Thomas Kanissi, Yabaimboka, Tozali Bongo, en direct, ya Kinshasa, capitale, ya Ekolo, Congo démocratique, et si cap vous avez écouté la Bisoba Congomani et Belé, Tozali le 21 mai 2024. Mesdames et messieurs, merci de la confiance. Vous opérez à votre compatriote Ndeko Moïse Mouikabea, autrement appelé Messieurs l'enquêteur. Voilà, les lona n'a sujet Belé, amis téléspectateurs. Pendeko Moïse Mouyazali en forme, Nkola Pesibiso Mai. Na makasi na nzoto pour que totelema liboso na bino toyebana ko kabola makanisi ya baimboka na bino. Alors tika télécommande bato bazali ko déranger na ndaku na bureau yebisa que nazali pe na droit ya koyoka makanisi ya mwana mobali o parce que na yaka awa na ba sujet de l'heure ou déranger ka population ezali ko lobelama un peu partout. Mesdames et messieurs, lelo ezali prévu nazala na invité moko mais na ebisaka bino que Moïse mui obstacle ya invité ko pesa ngate na rediffuser émission pamba tenga moko nazala kana biloko na ngai moko eza ebele za ka charger misusu ebimaka kutu te parce que ba invité bazalaka azali prévu ya biso na bambouteillage azana bambouteillage azali fumuto to azali coordonnateur ya ba communicateur de la République oyo ya Félix Antoine Tshisekedi. Merci, nous sommes en direct. A kozala na biso awa, peu importe retard na mais rien n'empêche Ndeko Moïse a kozwa na bino na maimatali trois sujets capitaux. Il y a di boso to kosola mwa makanisi na biso pe parce que lui boyoka ki mwana Congo @mukuna apesa ki makanisi na ye na likambo etali coup d'état raté en République démocratique du Congo les longa pe na kopesa sko makanisi na ngai par rapport à phénomène mana par rapport à likanisi oyo peu importe kokoso peu importe souffrance ya vie Moïse mwa koki kozo option wana te ngai option wana te attendez ko Tshisekedi population a lembiye attendez ko Tshisekedi ako salo population ako lobate na voie démocratique voie oyo constitution mibe ko likonza ya kopesa na Ndeko Moïse ya ko benga na Félix Tshisekedi et alina maponomi na koki ko lota ta mokete na kende ko sala rébellion ko sima mandoki ko longola Félix Tshisekedi to songolo pakala ko yakaka na pouvoir. Mesdames et messieurs, bon monaki en image, comment est-ce que le chef de l'État akutana kina ba nyoso ya union sacrée. Pa epsa kina bango ba kende ko bongisa. Lobby na epsa na bino ete. Boko mona réunion wana boko mona attitude bino moko. Ya bato ya union sacrée. Est-ce que ba ko sala ngona motema mobimba ya boboto? Est-ce que ba ko sala ngo kaka po chef alobaki na bango basala? Est-ce que ba ko sala ngo pour l'amour de la population congolaise? Est-ce que ba ko sala ngo pour faire avancer la République? Topé ba ko sala ngo na haine na kanda. Boko landa bino moko tout à l'heure, mesdames et messieurs. Na ko loba pe ba révélation parce que lobi pe na moni le chef de l'État Félix Tshisekedi yambaki Augustin Kabuya. Na moni pe akopé ça epé beaucoup. Topé rapport ya mosalo basalaki. Merci na mokonzi ya mboka tata wa ekolo wa yoka kambela ya population. Ayoka kipembela ya population. Lelo pe na kosola mwa mukeli kambo etali rôle ba attribution ya ba député. Pe o ezali kambo ya devoir ya population. Très bien. Pour ebele komawa député national, député provincial, ya komo otongela biso ba pont. Ya komo otongela biso ba école. Est-ce que biso to vota ki e po tongela biso ba école, ba pont, o mona député ko ya grâce na ngai ndi na cheli bango ba forage. Et ali mosala ya député te. Lelo Moïse mwipe akobeta yango na ko sala ba révélation pour na ba oyo ba kompe ba député ya sika tam su bokoti député na horoscope tam su ye député kaka na likambo benga ki seuil wana ememi yo commission député pe na population na kotalisa bino za ba devoir ya population oyo ezali ba droit ya population lelo na kotalisa na bino yango amite le spectateur. Actualité commentée dans Ndeko Moïse Mouye. Rapidement, nous avons quelques informations. Yamoué tena kota na trois thématiques on a bongi selibino lelo, mesdames et messieurs. Bobenga bisote le to bagazali makanisi oyo Ndeko Moïse ako kabola na bino. Maloba na peuple ndezali émission na bino amite le spectateur. Bozangi yango mingi, je crois que déjà mokolo ya lobi mercredi bokozwa yango téléphone pour lele. Maloba na peuple comme toujours. Très bien. Maman Judith Tuluka Tsuminoa, wazali premier ministre na biso. Yaya mbona histoire yeko Congo démocratique. Ndeto okolo babwe lelo. Akokisi 1 mois na 21 jours. Maman Judith Tuluka Tsuminoa. Na baki na bino ete na kotangela kaye. 100 jours na ye na koya na ebisa ye maman aussi okokisi 100 jours. Awa na iba tebele bakolo bananga Ndeko Moïse mozali contre ye azali investi te nga nazo tanga kaka. Na rappeler pour esika au blocage ezali ba comprendre que maman c'est a sali 100 jours mais alina no investi te. A combien on a 100 jours te. Azana nous na 1 mois na 21 jours.
Très bien. Moi, au Pézak aussi, la calamité, comme en moi, 2 juin, la République démocratique du Congo a 64 ans de l'indépendance. Moi, na Koli a Botama a 64 ans. Est-ce que moi, nango ya Congo a Koli? Est-ce que moi, nango ya Congo? Maturité est bon, oui. Topé, toko bongisa yango, toko mina nous na indépendance, mais toza ko bongisa déjà. Monsieur Augustin Kabouya, na otuko bisa mbino que ayamama kepa mokonzi wa ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, zaki moko mwalobi. Voilà, en image, vous avez na soirée, le président de la République ayambaki Augustin Kabouya. Et je pense que dans le rapport wana ezali bongo, makanisio bokomona tout à l'heure ezaki réunion à Liboz. Ah, Moïse Moui. Pesanga na image wana ya réunion. Très bien, Augustin Kabouya bayambaki. Pesanga image à réunion. Bomona présidium, bomona ba chef ba parti politique, ndenge bazalaki na kati ya salle wana. Boko yoka pe vidéo, ezaka illustration te. Yango na ndeko régie pesanga ngo, voilà. Wana ndeko Samalukonde, ndeko Vital Kamerhe, bangwana sko bazoya, bako kende na kati ya salle. Ndeko Augustin Kabouya pe wana ami téléspectateur. Wana bazo kende wapi, bazako kende sika, voilà. Ba chef ya ba regroupement, na ya ba parti politique. Et loko esengela ki na bango bandakala basala. Pour toi avancer, basala kité. Mais na koti kabino boko yo kabino moko. Boko ka ndenge réunion se déroule qui. Mesdames et messieurs, très bien régi. Tokoko mawana ami téléspectateur. Badongolo miso nyonso nazo ko comprendre te na likambo etali. Litoyi andeko Moïse Muyesike zaka na benga rango Congo central. Pourquoi la République démocratique du Congo tolingi te kopesa changement aux populations za koluka. Ba ko signaler ngayawa Conseil d'État outi ko annuler l'élection. Il y a brillant gouverneur. Moto azalaki voté massivement. Moto bande kwa Congo central balingi. Moto azako accompagner mokonzi ya mboka na vision na ye. Lui c'est qui? C'est la personne de Grâce Bilolo. Nyonso ezali kaka parce que ndeko azali fidèle na mokonzi ya mboka. Nyonso ezali parce que ndeko azako ya ko servir la nation. Ba détracteur nyonso. Ba ko lo ba irrégularité ezali na makambo ebele. Na likambo etali élection na Congo central. Pesanga ndeko Grâce Bilolo ndeko. Pesanga ndeko Grâce Bilolo azali gouverneur ya Congo central balobité Grâce Bilolo te élection ezali annulée. Très bien. Yewana en image. Elengewa s'est décidé à Kamba Congo central à travers Yamaponami au ba député ba pesi chance. Mengana lobana yo ndeko courage et tozali pena ba moyen nyonso ya koyeba na kokotisa recours ya koyeba pena ko benga appel par rapport à la décision ya Conseil d'État ami téléspectateurs, mais c'est l'information au ekoeli biso déjà na tsongo ya lelo. Très bien. Ville province à Kinshasa, ndeko Gentiningo Bilamba ka ko lembate. Aïbsi ba Kongomani aïe. Au Rolandais tout à l'heure Moïse Mouy actualité commenté zaka kitoko mingi. Aïbsi ba Congolais que malgré Ali Kobima opération Kinibopeto eko kende bien. De quoi banger yaki opération ko continuer. Ngaïté monsieur le gouverneur de la ville Rolandais tout à l'heure o yongana zali koloba ezali pe droit na ya kotikela biso Kinshasa kitoko. Très bien. Monsieur Adolphe Muzito, wazali bongo moko ya ba opposant na kati ekolo na biso, ako telemela avec dernière énergie. Likambo ya coup d'état oyo raté oyo. Pe ako senga na banquette ndenge zali ko salema. Bato nyonso bakangemi wana ba coupable, esengeli bazala pini, esengeli ba subir peine wana pena ya justice. Très bien. Gouvernement na biso national azako senga na yo Kongomani, ozali de partout, ozali na intani mobimba ekolo Congo démocratique, bozala vigilant. Vigilance na biso c'est-à-dire ko dénoncer mouvement nyonso suspect, ko dénoncer bato moko moni na coin na yo na avenue na district na yo, okomona bango mwa iki belela ba service. Vigilance au gouvernement azako senga na biso. Na lobaka na bino na ba plateau na ngawa. Na lingite ba ko ebisanga na li contre la police nationale congolaise. Na lingite ba ebisanga yote na ko boya musala ba ali ko sala. Na tuna ka question awa. Ba mbongo nyoso ba kikalungu wana ezwaka. Oyo mituka ekendaka soki na kalu fungula. Pona monaka. Na telemaka mukolo mususu na wileri wana na fandi. Na ko konte mituka oyo ekotaka na journée. Na kangaka matoi. Moninga na ngamoko mutuka ekotaka wana. Ali pa avocat. Po mutuka ebima. Et c'est une intervention. Mais il faut qu'à montant. Et puis selon témoignage,
bapesaka bapri wana par rapport mpe ya mituka mwa wa moke ali na prix na ye mwa oboya mpe partout mais les lois bokolanda mesdames et messieurs ah Congo na biso tango bayoki banquête eza koya tango banquête ekomi police awangani ah mon dieu bato bosusu bakolobake bancien wana ezalaka police te kote ok mbongo wana biso toyebi kekendaka na banque nzoka ne mbongo wana ekendaka nango na banque mbongo ekendaka wapi monsieur Gilles alingi etelakisa biso na mpoisa si est seulement si ekomaki nango opération ya comment un privé entre guillemets nde privé komanda kofutisaka bamande bokolanda dossier wana tout à l'heure mesdames et messieurs. Félicitations l'équipe pour les alliés qui représentent chef de l'État na commune ya Limete. Pesanga image wana, Limete ya Sika. 7e rue na biso place commerciale, bota la langue nango ya Sika. Ndenge ali kokoma. Ezali commune résidentielle. Et ali commune o ezali kokambama na bato ya solo solo o bazali ko accompagner mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et projet na yango Limete na biso ya Sika bokomo na yango baza kolukela biso ba image tout à l'heure ndenge ezali kokoma. Merci mingi pe na équipe mobimba on a lobby ko représenter chef de l'État les bourgmestres titulaire pe adjoint mwana mboka Isaac Mukendi na pesie mboto azali pe eli conseiller communal la commune Limete en même temps ali bourgmestre adjoint na pesie mbote mingi mwana mboka ba image ezali ko ya pona musala bozali ko sala na commune ya Limete. Très bien. Bako signaler biso pona ko ça très bien. Image ya ngwana Limete na biso ya Sika. Merci Régie. Wana ezali place ya 7e rue. Place to benga place commerciale ya 7e rue. Boza komona ndenge ezali kokoma. Ezali projet moko e bandaki depuis 2023. Projet wana ekopesa bana Limete nini bo simba bilo ekopesa bana Limete. Ekopesa bango ba terrain moderne mibale, ba mini terrain moderne mibale. Voilà, équipe ali ko représenter chef de l'État bangwana, ba conseiller communal na mama bourgmestre penandeko elenge onalinga mingi le bourgmestre le plus jeune Isaac Mukendi oazali ko sala musala valablement. Ba kopesa biso ba mini terrain ya sport mibale. Ba kopesa biso salle ya multisport. Bakopesa biso gymnase, bakopesa biso vestiaire na ba toilette, bakopesa biso jemoko pour enfants, bakopesa biso cafétéria, bakopesa biso espace vert pour na ba parking. Aïe, Limete na biso bomoni yangwana. Très bien. Ah to moni maquette. Ezala tete ya kozango ti manda fait Tshisekedi kosila. Moïse Mbuya kozonga pona ko tout ali susu ba plan. Très bien. Merci. Merci na régie. Bako signaler biso que le phare de Sache Maboko na Rastaman. Bokeba na ba Rastaman. Bato alo komona basuki milayo na mbone na ye anzoka ne mutu mabe. Rasta oyo paza ki na ekipo ya ba RTCL wana. Rasta oyo azalaka kuna na Lukala na territoire ya Mbanzangungu. Azwamaki esengeli na bino boyebake phare de Sasali mo sala na ye. Tala ningaza, tala bisika bazalaka. Yo moni mwa liboma, mwa rasa moko boye na babiloko. Belela nanu ba service. Balobi vigilance pe yangwana. Belela ba service amis téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup na régie, merci quelques informations to bongisa ki pona yabino amis téléspectateurs makanisa ba imbo ka ebandi. Nako banda yango na union sacrée. Très bien. Union sacrée et sala ki réunion na bango ya liboso. Réunion ya liboso boyoka bolanda na limemia. Et puis na linga abota la expression faciale. Botalanga na simba kika motu ya parce que so kotala biso to akana baliso mosusu otala bazali satisfait mais ba député na ba chef ya ba parti politique baza vraiment na satisfaction moko kosakana te ba sepeli mais est-ce que batu ba ko kamba présidium bazali pe satisfait na mosala wana point d'interrogation tola na o ezali contenu na bango ya réunion ya liboso basali na ba chef ya ba parti politique kaka na ba regroupement on se retrouve juste après pour na commenter kaka muke c'est parti. Ça va, bonsoir les autorités. C'est très important.
première interview. Oui. Les délégués des AP MLC. Les délégués des AACPJ, des A24. Les délégués des ACP bar ANB. Les délégués des AA bar C. Les délégués des AA et C, AE, et les AVC, AB et AI. Les délégués des AEDPS par Kibasa. AEDC. Les délégués des AADC par A. Voilà. Voilà. En tant qu'humain, je peux aussi oublier. Je peux reprendre encore pour la meilleure. Délégué. La première interview. Les délégués. Bar C. A-C-R-D. Et C. Très bien, nous sommes en direct, comprenez-nous, amis téléspectateurs. Makanissia Baimboka. On est à Réunion à Liboso, amis téléspectateurs. Napesi Mbote, Monabouté, le secrétaire général de l'UDPS. Ah, Monaco Betalibakou na UDPS. Très bien, ça arrive. Hein? Augustin Kabouya. Wana oyoki abia zalipe mutu hein. Alors qui ko bossa na pe moi mais boyoki ke ba negonyo so bazalaki satisfait. Souci à Moïse Mbuya dali na ba compatriotes congolais ba kolanda biso. Sikawa tolobaki ete Kabila ako bloqué. Katumbi ako bloqué. Oh, ba ko teleme la ordonnance présidentielle à chef de l'État. Les lots toloba pe ke union sacrée ko bloqué. Tu analyses pe bongo. Tata mokonzi wa ekolo biso tozali pe 4e pouvoir. Et loko wana esengeli ko boma yango. Toko pesa yango forme mosusu. On ne peut pas comprendre la République démocratique du Congo et ça l'a bloqué pour un intérêt personnel. On ne peut pas comprendre. Chef de l'État, soki bokoki ko réorganiser. Ngaku tunako senga na yo za demande parce que na yebina ona senga gi ya premier ministre, oyoka ki pembela ya monsieur l'enquêteur Moïse Mbouyi. Pesa ki biso maman mwasi. Union sacrée yo poeza na limemi il faut maman li susa kamba yango monsieur le président de la République. Azala kaka ye moko coordonnatrice. Adjoint na yo tchele karata na ba question politique ya mobali. Point barre monsieur le président. Ba o nyonso batikali ba représenter ka ba regroupement na ba parti politique point barre. On ne peut pas accepter jusqu'à ce point que mboka na biso etelema pona individu, pona ba individu, ba groupe de personnes. Alors que yo zali na souci majeur rebelle. Pena ko talisa na yo ete 6 mois yango balingi bali yo déjà. O bali yo monsieur le président de la République. Union sacrée. Au prêter serment depuis janvier. Peuple sokaza ko la pas sina misère monsieur le président, c'est parce que ba faire courant eko salema. Monsieur le président de la République, yamboye te constitution soki ezala réviser, ezala changer, nde ba politique ba ko ba ngana kotina nongana te. Union sacrée d'abord. Bato bazana kati union sacrée sengeli boyeba que vous n'êtes pas là pour mabumu na bino. Bo ali wana pona ba congolais. Mokonzi amboka rappela kabino na mandat na ya liboso. To ali bana misala ya peuple. O to komona na union sacrée, est-ce que zali pona peuple? Quel est le point essentiel au union sacrée zolo bela pona population monsieur le président de la République? Ba ko yaka pona ba intérêt personnel. Mokonzi amboko ali na pouvoir wana. Ya ko kwa isa pe eloko wana pesa yango na mama. Mama ya ko kamba yango na motema mobimba. Ndingo uzomona mama Judith akosala. Et na ba député nyonso boza na union sacrée bondimaki. Biso la vision du chef de l'État ou rien.
oyo akobima na union sacrée oyo ezale kufa ebonga bozalaka wana oyo akobima biso peuple tokobelela ye tokozala na nsima te. La population congolaise, je vous demande aussi, tango bakende kokota na union sacrée batunaki biso te mutu moko asala meeting nakende na Tshisekedi tonaki te batunaki biso te peuple congolais. Tango akobima baya kokosa biso te na bimi na moni Tshisekedi azo faire souffrir lokuta wana moni intérêt na personnel na libota na réalité yango abimi. Tango akobima topesa bango confiance te peuple congolais. Peuple congolais aussi tokoli 60 ans après indépendance bakoki kosakanaka na biso te na bayi politique pour na ba intérêt na bango ndenge bandimi union sacrée oyo omone bazo ofanda pesa ngana ni image bongo ande bazo ofanda bakokende na biso boeti na suka ti mande esila tolingi ko kata moko tabima o opposant Félix Tshisekedi ndenge bazali wana nde boko mona ni image tolingi te cher député na kati na bino boyokisa mokonzi mboka soni bokambaye na limemi ndenge bolobi que nous sommes derrière la vision de Félix Tshisekedi parce que awa na kati awa na ndenge na yebi bango awa boko kaka politique eza dynamique na bimaki pour na peuple tozo souffrir toyaki boye tokanisa ki boye. Non, cher député, soyons aussi constants, soyons honnêtes par rapport à l'engagement de Salaka. Merci na représentativité à Bamama. Bamama bangonate, na moni mama Carola Guito. Moi je suis à Kamba Sonance. Peu importe le lenge kani boko ikoloba. Mais à Kamba Sonance pendant bané belé. Na moni mama ya lwalaba. Ye wana peu importe makambola ti sana lwalaba. Ye wana pe azai susueli. Na moni mama Adel Kainda. Peu importe barrière matérielle. Mais azonga député na siège na. Ba maman na bazo mérité te baza na bureau définitif à l'Assemblée nationale. Ça c'est quoi ça? Union sacrée sengeli kaka bilongi moko. Pe na ba député na yebité mboka na biso. O boza na kati ba famille politique. Na ba parti na bino ezalaka ba pesa bino pe libre expression te bo manifester ba ambition na bino. Na ba regroupement politique wana, est-ce qu'il y a pas de jeunes compétents ba qui ko remplacer pe monsieur Mbosso? Ba qui ko remplacer pe le professeur Chulumbai, qui ont remplacé Vital Kamere. Est-ce que Bilenge Bazate? Moïse Mouali contre le présidium. Mais ça, les lindés, bon, même chef de l'État, Boyaki, Biloko mi baleza, qui tenga pene Israël, yango na proposé mon kondiambo ka pesa na mama. Mama ko kamba yango ki tok. Parce que na lobaka yango mama, ala ki saka déjà de quoi, azali capable nandako. Mama zalera premier ministre nandako. Azaka ministre à budget, il y a finance, il y a éducation, il y a santé. Ba ministère nyon so mama sala kango nandako. Plus loin encore, porte-parole et ministre immédiat, mama sala kango. Tango utaka musala na pesa ko rapport andako. C'est pas la maman. Très bien. Nous avons dit Moïse Mbouy, wane ebele o bazali na ba famille politique o bazomona pe na oyo nini, acharnement te ba ko kamamboka na nga ifona loba na bango. Très bien. Mesdames et messieurs, lisolo ya coup d'état oyo. Et sengeli boye bate batebele bako pesa bako sala analyse na bango bako zangwa la légèreté mais yelo kwa kosakana te ba service na biso yali ko sala mosala mais bo simba ete Christian Malanga oyo balobaka le salaire du péché c'est la mort yoka muto franc-maçonnerie oyo oboko mona en image ndali ngaka ya kamba mboka na ngai mboka oyo ezali dédié na Nzambe mboka o bako ebisa biso tata Nzambe uya moto ya franc-maçonnerie nde ayako diriger mboka na biso pe na coup d'état le salaire du péché c'est la mort. Congo na biso ezali na posa te kende na biloko ba Christian Malanga pe moto azalaki préparé depuis abane ko préparer makambo na ye depuis bako talisa biso atinda ki pe bato na formation ainsi de suite depuis na ba episcopat Nzambe na ngai boyebi ba episcopat boyebi oyo suku bolani makambo tatu akoloba ko pesa na pasi akokotsa makambo Nzambe na kati ya makambo akoloba donc Nzambe pena afandi alobela makambo coup d'état pour la République démocratique du Congo mupe oyo akolobela pe makambo etali Zaïre Nzambe alakisi Nzambe alobi ça c'est la honte botika makambo Nzambe bokene nango na kati ya politique ainsi de suite. Longoni na ba service na biso. Peuple congolais tous à la vigilant. Peuple congolais vigilance motako sabiso te motako kabola biso te. Félix Tshisekedi aza éternel te. Soki kutu kondo mobutu akendaka. Qu'est-ce que vous dites ni neza ko la kisabino que Félix Tshisekedi akotika lawa. Ti non. Bino ba ebanso boza na diaspora. Bino ba ebanso boza ba opposant. Voix ya kozwa perchoir, voya kozwa présidium,
Il y a école au Congo démocratique, c'est la voie démocratique, il y a des élections. Félix Tshisekedi a koleka. Yo posa koloko ya na ebonga oya. Na moni na ba vidéo famille ya motoyo attentat ya coup d'état. Christian Malanga ba kolela pe. Ah! Eko pesa passe. Biso na mboka na biso bolukaka révolution wana et pas na biso to sito leka makambo wana. Pas na biso to nzima nzela ya ba élection. Christian Malanga moni ba congolais ba ko souffrir et sengela ke na 2023. Ala ki sabiso projet na e ya kozongisa Zaire ya za kobanza. Mais tala lelo yo. Bravo na ba service. Bravo na ba service pour na musala na bino. Ebele ba koloba bazalaki ya kolala. Non. Ba service pezali na discrétion na bango sala ka makambo. Soki bazalaki ya kolala ndenge nini basimbi bango. Ebele ba koloba ba jeu politique. Vous voulez dire des jeux politiques et si ka ba mort et salami pe na résidence en Vital Kamerhe on bobenga ngo jeu politique. Vigilance. Et puis, enquête au salamanga na kosenga na ba service et ça les m'a vraiment na limé mianyos. Na ko sala pe fort mingi. Pesa nga ICG à UNC Billy Kambale très bien. Ba benga ka 5 étoiles. Ninga ki ko visiter pe résidence na bango. Yandeko Vital Kamerhe très bien. Wana za ko za explication bokomona. Il est là le secrétaire général à UNC. Mwana mboka Billy Kambale. On a zo sala fort, on a dit que bazali tourmenté, bazali un peu de passé na situation mana ekomela gibango. Ndeko Moïse Mbuya ko sala fort et sengeli Billy Kambale aya ko yebisa na ba compatriotes congolais nyoso bozo komona baza ko expliquer wana na solola na yango na makanisa bayimboka. Et le pourquoi na lobby, pourquoi kaka depuis de Vital Kamerhe a soulevé volonté na ya ko za la présidence Assemblée nationale Vital Kamerhe. Kombo Vital Kamerhe kaka. Toko solola na ndeko Billy Kambale ya wa tête à tête na ndeko Moïse Mbuyi. Amis téléspectateurs. Mesdames et messieurs, na rappelé bino ba prophétie lo ba mana mboka oyo. Félix Tshisekedi akokufa na mundu kité na coup d'état té. Akosala ba mandat na e pe akobima na grande porte nde akote laki. Retenez ça. Bino ba eban sobozo luka isusu ko préparer coup d'état. Salaire na bino ekozala kaka o malanga zui. Ah oui. Malanga kotisi na mwana na ona erreur. Sort ya mwana wana. Mwana wana si est seulement si azaki na besoin de servir la nation. Formation nyon soazu libana. Vous pensez sur qui na ekolo na biso anga zanga pété ya malamu? Vous pensez ce qui Marcel ce qui Malanga oponi choix ya mabe. Choix ya rébellion, choix ya coup d'état OK nango musikate. Moi je pense ba vrai soldat, ba vrai combattant, tango outil formation, ou tangi ba classe na yo ya militaire. Yaka na ekolo na yo, pesa CV na yo, et je pense avec les pouvoirs actuels, okozwa ebonga na oyo esengeli. Moi je pense. Je ne pense pas que vous alliez espérer aux uba techniques et belé baé bâti au soda molongo. Je ne pense pas. Très bien. Nous avons dit toza kozela ndenge ba enquête ezali ko salema pour que to ebana koya ko pesa bino ba détail. Na kei na dossier etali la police. Très bien, ils allaient vidéo tirées na réseaux sociaux, mais ils allaient matière où ils allaient kolobama. Régie pesangai vidéo anaboyo kabino moko. Mi tu kaoba kanga kanaba babenga kangoni soki ba rai soki babenga kangomi ba nje wane kanga bino ko boyebi. Est-ce que mbongo batu bafutaka ba amende? L'état yebaka yango ekotaka na compte. Tokoyoka tout à l'heure mesdames et messieurs. Soki na sisi wana na kozonga sikawa. Très bien. Nakozonga sika na likambo etali mosala ya ba député. C'est parti, on prend cette vidéo. On n'arrive pas à capter toutes les recettes générées par la police. Donc, tout ce que vous voyez là comme véhicules saisis, etc., tout ce que les propriétaires des véhicules payent, tout cet argent-là n'est pas capté en totalité. Il y a une partie importante qui n'est pas captée. Et vous savez là-bas comment ça fonctionne. Déjà, il y a un problème. On n'a pas toujours un préposé de la DGRA sur place. Les OPJ perçoivent
de l'argent. Déjà, nous venons de le dire ici, c'est une entorse à la loi. Les OPJ, comme les magistrats d'ailleurs, ne peuvent pas percevoir l'argent. C'est le rôle, n'est-ce pas, qui est réservé à la banque. Donc, à l'intervenant financier. Donc, l'OPJ comme le magistrat, il fait ce que nous appelons, nous la liquidation. C'est-à-dire que vous constatez les services rendus par l'État. On liquide, on donne le montant. Nous appelons ça quoi? La note de débit, en quelque sorte. Vous établissez la note de débit. Et l'ordonnateur de la DGRAD établit la note de perception. Avec la note de perception, la personne va auprès de l'intervenant financier pour payer. L'argent ne peut pas transiter entre le main du magistrat ou entre le main de l'OPJ. Alors, mais qu'est-ce qui s'est fait, qui se passe en réalité? Comme il n'y a pas le préposé de la DGRAD sur place, donc les OPJ récoltent l'argent, ils perçoivent l'argent. Ils peuvent percevoir l'argent comme ça pendant une longue période. Et lorsque l'argent de la DGRAD arrive, plutôt que d'établir autant de notes de perception qu'il y a eu des actes posés, on réunit les notes de perception. C'est-à-dire que, prenons un cas, peut-être qu'il y avait 100 perceptions, 100, comment on dit, 100 versements. Oui. Et l'OPJ établit 2 notes de perception avec un montant. Mais le montant qui est mis là, ce n'est pas en réalité tout ce qu'il avait perçu. Et ce ne sont même pas les justiciables qui vont payer. C'est lui. C'est lui l'OPJ. Il va auprès de l'intervenant financier, il paye. Encore qu'il y a d'autres cas ici. Je crois que je l'ai relevé ici. Les techniciens vont nous en parler. C'est-à-dire que même lorsqu'on va à la banque, il y a des circuits là-bas. Ils vont auprès de l'intervenant financier, ils payent, on lui délivre même un bordereau de versement. Mais il y a des bordereaux de versement qui ne sont pas reconnus par la banque. Est-ce que vous me suivez? Donc il y a un réseau. L'OPJ rentre, ou même lorsque c'est le justiciable lui-même qui va payer, il paye. Mais ils savent que là, au niveau de la banque, il y a un réseau. Ignoré même par les autorités de la banque elles-mêmes. On verse l'argent, on délivre un bordereau de versement, un faux bordereau de versement. C'est ce qui explique que lorsque nous faisons le contrôle au niveau du nivellement, c'est-à-dire que lorsqu'on verse l'argent auprès de l'intervenant financier, à un certain moment, la banque, cet argent-là doit atterrir au compte général du trésor. Mais lorsque nous checkons à ce niveau-là, nous constatons que certaines notes de perception que nous avions captées au niveau de l'ordonnateur ne se retrouvent pas au niveau du nivellement. Très bien. Merci à la réalisation. Merci à mes téléspectateurs. Je pense que Bolandi a bien bien bandeko balandi. Dossier etali mitukao bakanga na ville province à Kinshasa bisike kendaka. Ba OPJ boyoki peo balobi na likambo etali ba mande wana. Soki pena ba magistrat bakotaka na dossier wana. Mbongo wana ali mbongo na binote. Si seulement si bozwaka yango. Erreur grave c'est que skali zali boko betama. Mbosolo wana sengeli kendaka na ba banque to na banque. Pour trésor public ay bana ko récupérer yango. Mboke ali na posa ya fonctionnement nango mesdames et messieurs. Ya ko pesa passe. Comment on va fixer la kaba congolais nga naza victime ngai. Oui. Et quand ba pesa ba condition de kota ki fourrière ba yebisa yo boero. Yo lingo la intimidation tout ça.
Or que Jean-Pierre a des Gérard, bozalaka wapi. Ah balobike bozalaka te. Bozalaka wapi. Yango Moïse Mbouyi, monsieur l'enquêteur, lis ou likolo lis. Ki kalungu nyonso na komona na nzela na ko filmer yango. Na ba numéro ba policier wana tukoya na bango na mpwasa. Si seulement si mboka na monsieur sengil to aider yango. Okomona ba place msusu bakanga mitu keza ko kangate. Nzoka nde bokenda po bosala ba association na bino ba individu. Ah oui. République azo gagner eloko côté po bino bozwa kakanyaka na bino mopanzi. Okomona bango baye na makambu etali nation, les embouteillages etali bangote. Bango bakutaka mutuka na yo bakoba kukokotisa na kata baveni. Liboso na ngaba ya kozwa mutuka moninga moko liboso aye émission. Allez-y comprendre. Na population wolo la bango. Tina kata baveni vraiment. Ya limawa. Nous avons dit Tobongo la mutema Yesu azoya. Très bien. Mesdames et messieurs, c'était en passant. Le kondozo c'est ka babongo la mitema. Mboka o soki to changer te ali pasi. Mutako bongisa la biso ngo ya linzambe te akokite ali biso moko mentalité na biso. Yango na mona kinde kwa mouvement jakinda la lobaki révolution ya mentalité. Sengeli tout révolter mentalité na biso. Na biso ba etoali na service na biso population. Nazo silisa amis téléspectateurs. Dossier etali ba député. Ba député obiso to pesa confiance bokande bakosa biso. Tozana moment ya campagne. Na yebite soki député moko. J'aime quiconque défi. Aya ko sala campagne à lobby. Bo votenga pona comme ministre na ko sala boy. Na yebite. En tout cas na bato na accompagnant député moko te discours na bango zaganini. Ngai soki bo vote ngai na kokene na hémicycle pona ko représenter bino. Na kolobela ba pasi nyonso ya kwena biso. Mais pasi ya limingi ya mito le spectateur tang ba koma kana kati hémicycle. Député azu Cyprien acheye wana. Ya komo luke bonga siko fauteuil ya ministère. Député obiso tolobaki bana ya changu. Bande kwa Congo central. Kende lobela biso. Ya komi wana bosani na Congo central. Accueilli plus loin. Azu madame, son épouse. Toi azu neve na e. Zala Cyprien. Et Ali Mabete. Ndeko peso ali na kati ya famille politique na bango, c'est pas mauvais. Mais est-ce que ndeko wana kitaki pe na campagne ndenge député kitaki? Est-ce que ndeko wana yeba difficulté aux populations azana ndenge député wana yebaki? Ta la place ba banana ko sa biso peuple. Dédé, ta la place ba ko sa biso sous peuple. Député mo na ba na campagne, abimisi mbongo na campagne. Nyoso wana ezalaka na intérêt na retour azwa kaka siège. Soka azu siège. J'aime quiconque défi. Nani omona ka sous député makambo asala wana zonga ka poisa yela. Et comme akabayaka ko sala action na komba ba fondation na bango. Soit aye ko tonga école, soit aye ko tonga forage. Mais abosani ke na campagne akabaka pe maputa. Abosani na campagne apesaka baloso. Bravo na ba continuer ba sala ka yango me baza mingi te. Bravo. Nayebi mwa moko na commune Ngiringiri. Nayebi moko azalaki pe député te molobeli afuna maître Faustin Kaziteri Kokenda. Il azala kutuna no député te masangisaka déjà population. Asalaka déjà ba œuvre sociale na ye. Na pesi mbote monsieur l'honorable. Awa sikwa komi ko zape moi eloko ya l'état. Nayebi te soka ba na osala ngoli susu ndenge nini. Très bien. Mesdames et messieurs, à la place ba kosa rabiso lisusu peuple. Député aye, ndenge bazokota wana bazo investir bango. Bako kende ti na 2028. Ba député. Ah oui. Mosala ya député ezali ya ko contrôler gouvernement. Je m'excuse. Pe ya ko sala ba projet de loi. Botala sko siège na biso assemblée. Député oyo vota na coin na yo. Est-ce que si au monnaie une assemblée nationale provinciale a été malobela? Est-ce que si au monnaie a ça la contrôle ben interpeller ministre moko DG moko quelconque? Au monnaie yango ta la place bako sakabiso lisusu. Mesdames et messieurs Ali Mawa. Député incapable ya ko tambwisa mutu na ye. Na ba omoni biloko ba projet de loi ezaka ba biloko to vivaka nango na société. Ya azu yango po sala nango proposition ya projet de loi et kende za la voter. Très bien. Mais on a député mosala na ye wana te.
Député à Koya na exibino ndenge toza boti 2028. Mosa na ekola la pongi. Mosa na eka qui sont pour. Yé qui sont contre. Ya to mola nyonso. Chers députés, tozo zela na mino makambo ebele. Ezaka révision ya constitution te. Et sengeli ba projet de loi oyo accompagner petit peuple. Ba projet de loi pour na makambo etali infrastructure, makambo etali santé. Makambo etali sport, makambo etali culture na biso. Ndenge nini sengeli to sala po ba musicien ba artiste ba se retrouvaka. Bravo na sokoda, mais soko makakati. Ndenge nini sengeli ko sala pour que bato batika koteka na makadam, ndenge nini. Ba projet de loi ko sala ke moto abwa ki bidomboe, ba nzembwe na balabala. Ba projet de loi ya bongo, amende na yemo ko ezala bwe, moto na beta pe prison. Boko mona bouteille te. Mboka na biso Congo ezali rigueur pe sengeli ezala. Bo se rappeler mangonga oyo evangeliso 4-4 nzela ya rai tango ane ko sala biso. Tango ekomaki likambo fimbu. Boyebi pa kamwana ndenge limwa. Bana basi à son temps na ba temps passé o bana ko lata mabe ba colon. Boyebi ni bana ko kata bango en public. Seri wana colon bo mona kango lisusu. Allez-y comprendre. Mibali o seri ba komeka ko luka poza na mwa suke e montane ba telisa lox, il faut na carte d'artiste. Bo mona ka lisusu batu ya ndenge na balox, je ne pense pas. Ba projet de loi ko sunga la République ne tozali na posa nango cher député. Na kei pe na ngambu ya population mesdames et messieurs. La population esengeli po yeba ba devoir na ba droit na yo. Population congolaise pas na ye droit na devoir na ye ba lisusu te. Yé pas na comme cas politique to ko souffrir. Tu sais que des esengeli akende mesdames et messieurs. Mais yo bosani pete mboke tambola rapé na paiement ya mpako. Na ba paiement ya ba impôt. Yo soki ba yelo ngana ko bongisa mboko. Population ba devoir na opeza nini ya koyeba isika ko boka bouteille yo. Ba droit na eza nini? Police na biso sengela batela ka yo na ngana ba bien na biso. Eza droit na yo. Ya ofele o l'état apesa na yo. Droit na yo pe ali et si quand ozali en insécurité oya ko belela secours ya police ya ba service ya ofele population a bien monté. Population a yebite que yo motoponaka président et ali droit na yo. Pour ceux qui biso to telemi to bito ko voter te président ko mi bimela ye moko te. Population bosani ke yo moto votaka député. Ceux qui biso to lobi non. Na ba député o to pesi bango sanction ba ko za esute ezali droit devoir na biso population. Population ba sala yo remarque lobi ngamu na ko bongisa mboko non. Toyeba o ezali ba limite na ba droit na biso. Population toyeba ko batela ba o tozali nango. Yo moni mwa iki na kata stade oye obuka e ali mabe. Tango yo zobuka ole to sala pa lisusu tozongi sima. Changement de mentalité, révolution ya mentalité na lo batalo ko lande konanga ya opposition. Révolution ya mentalité peuple congolais. Je pense que kozali lo moko ya malamu. Ba député to pona kibino pour l'Assemblée nationale et non ba ministère. Merci na maman Judith na yokaki na ba service na ngai. Il semblerait que batonyo so oyo bazali ba chef ba parti politique ba gouvernement ba rozana bango na gouvernement na yote. Si seulement si ezali bongo maman na bete le sous maboko. Si seulement si to lembi komo na ba même figure. Ba même figure wana ba ko fanda te na ba ah mon Dieu, mbongo na ebite ya. Ofani na parti obimisi pe bato. Bato wana bazali coacher na expertise na yo. Et ali mabe. Et sengeli kaka yo loko la classe na yo tanga ki ozala ka na ministère wana. Yo kaka na ministère wana. Tu n'as pas de gens compétentes na parti politique na yo. Maman j'ai dit te soki ezali ndenge na ko chango na conditionnel mais na sengi na yo comme apena ya solo. Ba chef ba parti politique batikala nde baza ba député wana. Et koza eloko malamu batindela o batu na ba parti na bango. Très bien. Parce que na monde ezebele baza ba sénateur, baza ba député, misusu ba gouverneur, ozo luka sous ministère ya nini. Po sala nango nini. Biso tozali pe na droit pété. Na histoire ya mboka pe Moïse Mouya a été nommé dans ordonnance présidentielle, tozali pe na posa wana te, compétence wana réalité. Toyaka rotika kaka bato moko boye. Non.
Nous avons dit, amis téléspectateurs, très bien, on nous fait signe que mesdames et messieurs, Zalaki, makanisi na biso ya lelo otokabolaki na bino. Mais awa, pesanga na no image na lingi ezali biscuit na ngape ya suka na silisa na concert ya pasteur Moïse Mbiye. Ezalaki na conducteur na ngai te mais ezali actualité o bazali kolobela mwa muke. Surtout awa, très bien. Pasteur Moïse Mbiye obengami, ezali invitation. Nalobaka o ezali parqueté. Mais ezali invitation ya peuple. Pasteur Moïse Mbiye obengami. Batu balobi nyonso oyo. Utilité nango na makambo ya Nzambe ezali nini? Basusu balobi na ngambu na bango Moïse Mbiye azalaka star, azali artiste complet. Ou asali awa ça fait partie ya beauté, ya art. Très bien. Yango tokobenga yawa papa Moïse Mbiye. Tosolane mwa moke. Côté réussite totale kitoko. Orchestration kitoko. Bato ba komi tuna kaka oyo. Oyo toko mona en image. Très bien. Pasteur a expliqué biso ce que ça qui préparation à chorégraphie, ce que ça qui donc il va nous expliquer. Na félicité ba équipe nyon sona kati organisation ya concert oyo pour na réussite, encadrement, mobuluté jusque la peine na yo kiteo perte ya ba vie humaine na yo kité. Merci na pasteur Moïse Mbi ndenge concert eleki na kimia. Pena ko senga na ndeko Mike Kalamba yo aza ko ya na mois de juillet ezala pena kimia. Va Congolais tango moko pe toki politique, tango moko pe toki mambo Nzambe, tango moko pe toki mambo Ndembo. Ndenge mambo Léopard ezali koya. Les ministres sortants François Claude Mwana Kabulo. Très bien. Tokobeta pema kanisa baimbo kana masolo wana mesdames et messieurs. Je crois que ezaki ya motu ya mingi tozala na bino amis téléspectateurs pour brosser cette actualité, pour placer un mot. Na ba sujet de l'ère où ezali ko égorge la République démocratique du Congo. Merci na fidélité na bino bozo pesa na première chaîne numérique et professionnelle la communication plus télévision. La télévision du chef, très bien. Merci na ba technicien nyonso bazalaki na biso au grand complet au fourré au moulin. Tozali wana makanisa ba imboka du lundi au samedi et juste après nga bokozwa ba programme na bino info soir édition 13h ba interview. Et bah tout nyonso boza ko hésiter ko contacter biso ba numéro ezali habilité ba numéro ezali affiché pardon ba service monsieur ezali tellement ya ko téléma vous en a besoin ya publicité vous en a besoin ya partenariat ya sponsoring mayo na longola nini opona yebina no bakolo na ngote très bien jour bokoya ne jour na kotika chasse wana très bien jour bokoya mais ko aboyena nuté naza pe na droit wana tia ko sala bino marketing et publicité gratos mais boya ba porte fungama polele avec ba prix moko abordable parce que la communication plus ezali télévision ezali ko accompagner vision ya mokonzi ya mboka à travers ses activités. Voilà, to ali première chaîne autolobique et commerciale na biso ako pesa bino pas cité na ngambo etali prix. Wali maison d'habillement, ya télécommunication, na ebité machin contacter biso okozala jamais déçu lokola ba partenaire na biso lo là-bas Jules Lalinguette, Monsieur Kanga Bango. Les partenaires number one de la communication plus télévision. Monsieur Alligator n'a pas si beauté depuis son bureau de travail. La service que commissaire là, dédication et commissaire là, parce que sala musala normal où ils aillent kosunga la res publica. Merci pena Blusa toi ali partenaire na biso ayi ko accompagner biso pour na qualité ya son image kitoko. Merci une équipe technique mon bimba ayi ko accompagner biso. Merci na ba partenaire monsieur Natangi Komote. Saint-Sap peut je vois. Merci na Saint-Sap wazali na biso. Merci bozai belé déjà oboye ko s'annoncer na ba porte ya communication plus télévision et ba obozana ko hésiter et boya na lombango. Merci na régie. Merci au patron, le PDG Aaron Mukuna, qui nous suit en ce moment dans son bureau de travail. Et merci Nabino Banso. Je pense que le gouvernement, c'est même aura tété, Togoyawa, Tobetaba profil, et ben ministre. Nakozamoko Namoko. Très bien, on a fini. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Makanisi Yabaïmboka. Au revoir.